il y a pas de problème. Yo ba bien encore petit fallait mais comment na yo kuna na mbandaka batu ba na comment to bomba kombo wana. Bon, comment na ngavo mao mama na ngavo telengeza gile. Gile na. Gile elisi. 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 Ah. Elisi mais na mingi basi ba banamboka. Ah uzoka ngo banamboka. Na mingi basi manga petit fallait banamboka. Elisi ni mina na banamboka mais comment na ngeza gile elisi. Gile elisi. Siko pour un petit fallait olinga ga fallait. Oh, nalinga gai parce que asala musanga. Déjà le rôle à bilo que ça nous semble ba basket ba semi do ponelo. Très grand. Ah na jipe nyatin, na jipe matin bana ba 2016. Oui, no kalata. Ba 2016 na jipe matin na komba aigle partout ba bar na banjela na kombo na kaka. Tokutana na liboshe za kala académie des beaux-arts. Voilà, ne kokutana ko comprendre petit na ngai. Après deuxième tour ne to kokutana rep, troisième tour rep, quatrième tour ne ba konshango beta ya ba millionnaire. Allo millionnaire. Bon, vraiment opportunité de papa na ngwa pesa ngai. Bona mona kenjamba munene. En travers mutuwa ko bima, opportunité aigle pesa nga fali pupa. Papa na ti ebele ba lukango. Oui, parce que ozana ba problème LS. Batu nyonso balinga afali pour pate ba ko talisa mendo ki pa na yo. Bon, biso ko ba yeyo to zwarango bongo yo. Naza dia na grand. So lukelinga mondoki. Yo kuta ba mindoki le kitu le mindoki. Naza dia na grand. Nabika na grand. So lukinga na problème ki na se loti. Okuta dia na mondoko le kitu le mindoki. Amore. Amour, aigle. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi me laisser. Il passait tout dans mon livre et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Yeah. Dis-moi qui a eu tort. Ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi. Je t'aime jusqu'à la mort. Oh. Zongelanga nati. Zonga. Oza oye makuna mbandaka. To bandika na yera fali. Na banwe madeba na mandaka. Il faut ça makasi pour li banda mo zalia. Il faut kolinga fali bon, on le veut bien mais il faut au répéter. Voilà, bon, na répétera na Mbappé bilo na na chelo elo no to mbela bosa beda chou. Yo po mbela beda chou. Oh des jeux. Bon aussi c'est bon on a Mbappé. Beaucoup la kabeda chou somi alioti. Bono se kota pange benangela ntando. Wana loendio, lamoni loende ye. Egle. Elonde kanga bawa ngoyo. Loko yo kabeda samo kiterangana kane. Ngoyo ashwa moyo. Lomo loende ye. Bokula kadirondore nsomi. Elombe wabirombe kaka ye wana ashu. Hey, egle. Abana. Habed. Medali wasa Pierrot héritier pour sikana no bakombo batu wana utolo bani wana na kimongo wana za kimongo beaucoup la kabeda chou nous sommes à Lioti parce que aza mukolo na famille beaucoup la kabeda chou nous sommes à Lioti bono bosse ko tapange benangela ntando akitoko na mbonge bele bote pisi l'argent bo sabeda chou bote pisi l'argent wana nzemo na yo moko komaki wana nzemo na mona komaki et puis na bando jaka na yembila et puis le mona obeti la peine nga aigle mobuta trivasoli c'est la na aussi c'est siko yo ndenge ni okutani na yeso obi kutani na 4 ou 5 fois bongo oyemi nzema ngo ba kotio na victime te point bon na bi ke victime kalate ba ozwanga parce que na vie faut à la passion na biso za patiente papa na ti ozwate ba biso to uta bamboka na komba aigle ba famille te melelo na zo bisika olala pona fali mais pona zwa vie faut à patient ozo esika na olala na zo ba biso pa batu pa benanga ya chama ozaki pa na nini vous êtes pardon au fond na comment il s'appelle ayoro bobebani ti elo nyange si la tena vie to za batuti na ko yemba mona ko beba na bat te bon papa vie est compliqué siko combien panan bon nazaka pas ba vie na chama muto ajo na fana ipane bana longtemps et puis na vie bon vie a compliqué et puis non di mae yoro swage bisika za msho landangai na ningi na mila na lata na lala ipane ba relation msho sa pesanga bon bolama mutepula raté voilà je suis poli
wana ozenga mais ngande na yoki timbre na yo boye nande ko bande ko na biso ba mongo nde bala wana ozuma teke soko yembi no folk ozala bien ko landa fali boye soko ke na ona nzela no mususu omuntu teke isalo bien moi folk pene à travers mutuka ko bima loko aza grand fona dembela grand pona bima ozo dembela ende kimongo eza un problème ti na yemba na nga kimongo eza tonalité na ngai comédie pesa kati na ngai mais surtout wana voilà loko aza grand aza yaya aza papa fona dembele pona bima ozana agi ngai bataka biso na mboka te maona makambo kala wona za makambo ba kolon donc yuba so chebo ezani elaksin elakisi mapekati oyo ti tant ba moni ba lobi ozana agi bon agi na nga na botama na de 25 décembre le 25 décembre 2000 bon na baka le 25 décembre o ça va jeune te papa logique oyebi date anniversaire na yo mais oyebi expliquer na nzela 5 décembre bona mukola Noël le 25 décembre quoi Noël oyebi te bon so na bité bo bakselanga bo 2000 nini 2000 pour yoza foza mto ba 2000 na za ba 2000 et non to cha ba 2001 ba 2001 ba 2020 na za ba te azela donc dans un an on ça va jeune en fait oyebi bon tout qu'on est moins sérieux ça c'est une émission sérieuse maman Lisa Ilumbe zela ko boka na batuté so net ndo yebo on va écrire ton histoire tu yebi que comment na yo elese yango voilà Guilain Elessé, voilà. dit Petit Fali, voilà. qui a été reçu dans section musique par Nati Lokole. Il a 20 ans, on a 19 ans. Voilà. 2001, tout le besoin a 20 ans. 2020, on a une année. Une année, on a une émission à Taïomoko. Donc, il y a habité tout le bas. Papa, na botama le 25 décembre. Oui, année nini. On y habité. Tu baka janvier. Eh, Seigneur. Vous êtes sérieux? Tu baka janvier, papa. Si vous avez en décembre, vous avez en janvier dernier. Attends, Petit Fali. Bon, tu as en décembre. Voilà. Ti. Bon, et là, quand on a habité, bon, la sangana y est battu, papa. Bon. On a habité. Au moins, on est hier. Azamon en 1979. Hein? 79. C'est en 1900 combien? Yo ko zapita musu donc na ko pia anena ouais puis na hayi bate bola saga na yebe te bon kino ko boksa na ko benga na mboka na foni ba bisanga mama zali mama Jean na mboka azali comment yana ye Jeanne mama Jeanne na linga mbongo comment Jeanne yekangwa yo kana linga ko yekangwa ngwa yekani ngwa yekangwa mwana zoluka ane azaka na ndambo ana 25 na décembre année zozanga ebo pesa ye po photo komela ye mbula na abotame na mbula ni oye ya décembre était papa décembre na papa na chi décembre le 25 décembre bon ok actualité na après au pot na ya to umi la pamba après ya royo moi mambuluki na boya kiranga ila vanda kiranga la totale mais ce que tu vas comment utiliser yo je dirais aux zones alumina luka sous français ba ko moyo ko salela yo na ndenge ya neti bato ba comme ça on est moi comédie na ete so yo mo zo yeba voilà oui puis pour ani bazo ça bon point na ebité ngana zo mona bango bon ba méchante mba na posa neti lelo boye kokoyoka muninga nga kokoyoka ana Paris azo se fêter anniversaire na elelo so na lobitam so yembela ye happy birthday to you on a vu na Trésor Poto Laura Yando qui tokos Trésor Poto Laura Yando qui tokos c'est la ngata joyeux anniversaire yoka ndenge bat comme ça comment est kokoyoka joyeux anniversaire papa kokoyoka na kati États-Unis te na Paris na kati ya Paris siko yimba ndongo sala kana joyeux anniversaire papa kokoyoka joyeux anniversaire papa kokoyoka joyeux anniversaire joyeux anniversaire papa kokoyoka joyeux anniversaire happy birthday to you happy birthday tosh baba siko honnêtement par là au lieu yemba nzembo ala avec da show au moins soko sali medley na lugani soko sali ka biloko ya ba joyeux na ba pekin on a na biso ego cartonné ko le gagnos ezaka ba ide yaro yo za manager boluka bosa eloko moko boye ya joyeux anniversaire wana bato se pena son excellence Guy Londo ministre Guy Londo son excellence merci Bisikoza maître Teddy Bompoko Manix Ienda mama Jolie Botejwa
Mamongo baluki yo. Ya Willy Mouché Nico Damboka. Ya za centre. Voilà, garçon tient dans les beautés d'argent, honorable Dédé Mopassa Gitokos. Salon les jumeaux Fergie Ferry. Osozu bato na nyos. Non, salon les tuyaux, ça bateau yo. Après ça moins pas. Net men na ML boutique, ML chemin lebo poto na poto. Wa men na. Ba bisinga yo sombi pe moto na. Bakosi. Bon, vieux za malembe. Te o nazo se ka yo te bon moto za mabe. Ba bio za na moto na. Voilà. Parce que ça ya moto na ngai. Ah, ils a yo te po ba bio za na tout le temps. Te o za artiste makolo mabe photo za la na ngai. Oyebi pe obina. Bina makasi. Bina ka danger papa nachi. Ok, courage, courage Nayo. Hein? Et puis numéro dans notre téléphone plus 243 81 33 96 309. Bandela malem zaka. 33 ya Willy Mouché Nico Damboka 81 33 96 309. Viens nga Kitunga kitoko c'est là. Zana no magama mabanga o se bebisi mokiliza. Oyebi pe kokoma yebi pe kotanga. Kokoma na goma koyeba kokoma. Oyebi le on a ça. Na bon classe beza na retati. Na lobi loko te nazo tuna kaka. Na yebi kokoma na yebi kotanga ndamba. Wana na komilio. Bon, la personne a comment me punir na komi papa. Osotangi bango. Na tangi. Bana. Trésor pour tout. Laura. Tangate. Trésor pour tout Laura Yando. Poso na te baba ki mais na tangata na mutu trésor pour tout Laura Yando. Gitogos. Moi sabato e bongi ofanda nandako. Na boya ba camarade mi balie. Lebila basenga nga pianga numero na yo pianga adresse na yo Lobi kuna pianga snap na yo Lobi kuna like photo ne babana Lobi kuna tindi mwalo Après lobe gomi ofanda gawa pie manager kipela Après lobe gomi on est jusqu'à mi pousse erchama de gambe de ma copine de gol makad oh ngana bwiko je suis jaloux Nana boyango je suis jaloux Jarel Baramoto Maman polyglotte la sénégalaise La nangana tiloko leo O café gani la me veille Mimi tike pa mama présidente Pour baisser des services de qualité, ne cherchez pas hier, Jaspo est arrivé pour un service meilleur, venez nous visiter. Avec Jaspo RDC, l'avenir est assuré. Service de qualité, toujours meilleur. Ici tout est assuré, et nulle part ailleurs. Dans le monde multimédia, nous sommes